Ma mission TV, le miroir du monde. Bolimbi sangai. Bosumona bokonzi azo singa no bolimbi. Hein? Mena saliam. Moto concepteur na yango asala na accessoire casque. Mais na ville na yo mokonzi. Moto ezotekama. Kuna casque etekami na Kingasani. Basuijan indien na chinois bazotekela biso ba moto na lolenge na bango. Bosa banani bino. Vous croyez être qui? Bino bosa banani. Bosa banani. Mais boye baké mutu ko sali ko ndeko kazate. Ah bosa na ba veste balati madame. Un leader ezaka veste te. Un leader ezali mutu ayebi se bato bayoki makamona ye. Et c'est que boye baké police ya kotikate. Biso dans ma instruction au gouverneur. So gouverneur alobi ah bokotambola te bokotambola. So gouverneur alobi ke Kinshasa sa moto ah bokotambola te. Alors cette mesure-là, il était question dans le Belabino, mais oui, mais comme on le tellement béné, na bosanaki, hein? Bolimbi sangai, bosumona bokonzi azo singa no bolimbi, hein? Mena saliam. Makamugo salawana, boyebi ke nenge excellence gouverneur lobi. Eza malamu te pona mboka. Bozo inisa bokonzi ya mboka bino na comportement bozo bozo sa. Ba maison nyonso ya moto, soki outi kosomba moto bakangi yo. Soki outi kosomba moto bakangi yo. Eloko wana pe lisusu moi miso efu mwama. Babi casque eza pour la protection na yo, pour la bomo na yo. Parce que tango boy mutu te kezaka liboso. Est-ce que baso bi casque ko kosomba na gouverneur, do kosomba na ngai? Eza yo moko conducteur pour la vie na yo. Tu vas te sacrifier ta vie à cause de combien? Beaucoup c'est tiré de Batulabino. La population en a marre. Ce que vous éviter. Population elle est bibino. Ezalaki lobby ba policier na ba wewa. Lobby ekokoma ba agent ya transport ya ba commune na ba wewa. Mais vous avez la chance. Mboka mubimba yo kika na commerce, osomi moto na yo, okoti na balabala. Osa taxi. Vous avez la permis, vous avez la identification, vous avez la plaque, vous avez la... Tu n'as rien. Dans quel pays? N'importe quel. Mais on est où là? Dans quel pays? N'importe quel. Même dans la France démocratie, vous avez ma case. Vous savez comment on est? Vous savez c'est qui? Ma mission TV, le miroir du monde. Ma mission TV, le miroir du monde, Bibi Kapinga, votre servante, Allo Congo, Tokita Kilelo Awanakati Hôtel des Villes, et Sikabongo, gouverneur de la ville, Zanzaki Réunion Moko, pour nous interpeller, Bande Konabiso Bawewa, Bande Konabiso Motocycliste, Tobenga Rabango, communément Wewa, et pour na bavure ya mokepe, comment il faut ça les malanga mona bango, monité accident, salami, balekani batumbi babus, accident, salami, balekani babeti topé bazalaki commis à la justice bango moko gouverneur de la ville ameka qui ko interpellé bango dans une petite réunion ameki pe ko exorcer bango et bango nyonso ko exhorter bango nyonso bayoki ma kanisi ya gouverneur de la ville. Alors je vais vous laisser le temps de suivre cette petite réunion et les réactions de nos frères Wewa tozong anasima pour que to clôturer émission nabiso Allo Congo. Gouverneur Sungabiso Simba ya ministre ya transport. Ponani moi kokoso ezali na ngambo ya Changu na Sotu Mouton. Ezalaki lobby ba policier na ba wewa. Lobby ekokoma ba agent ya transport ya ba commune na ba wewa. Na ebite soki bato ya commune basalaka bango audit. Banda bazwa ordonnance ya moto na gestion na bango. Toboyi teke tokoki kofuta taxe te. Soko longwe na mai ya njili poko mana Kingasani. Ezali na fourrière plus ou moins 24. Moto ekoki ko bouger te. Soki totali na ba mikanda na biso tokoki ko lakisa yo.
mbongo bazali ko exiger pa motocycliste po afuta to boyi te bokonzi ezalaka nde boye atako mokonzi na biso ministre Mbokoso ndenge aye soki ifo tofuta taxe me bakobenga biso ata mwa muke po bayebisa biso commune na commune aza na lolenge na ye ya kotaxe mikanda yango ezali tute na commune oyo na commune oyo kuna bandimi yango donc toza na kati ya bulu yeke na kati ya bulu yeke mokonzi mais sala mwa expérience telema ata na kimbuta na ba 17h utala ata général oyo ayaker moko on dirait alingi alemba meka kisoda de omoni bato ba se dégager mais passe bato batelema ni boye mutu akoleka azate po embouteillage kuna bakanga moto awa talela biso likambo wana ekoya kopakola biso ke mopulu oyo ezali mopulu te basui biso nde bino makasi soki tosali audit ya bakomine wana mbongo mpe ekomaka na trésor public te tozali basujeti soki tolobi ke tolandela mbongo wana toyeba esalaka nini mbongo wana ekoki kosala ata bapoubele publique bakomine bapoubele wana wewa tomona ke mbongo oyo biso tofutaka esaleli biso mwa eloko ebele ya biso kotungisa wana mituna ezali te ezalaki lokola prise de contact toyoki yo olobi association nyonso emema mikanda na yango jugement ekozala na mikanda tokomema nde esika tokende koyoka banani bakozala banani ifo batika banani ifo bakende po lokuta ezali ebele okonzi ezalaka se boye kobenga batu koyoka bango batu pe bayoki yo talela biso ngambo oyo kuna olobi awa général Kasongo akokanga général esali le 22 août alobaki o déranger mutu ya moto te parce que ezata na mukanda moko te oyo gouverneur à travers ministre ya transport oyo bandimike mutu ya moto afuta eya kokoma extorsion te botika bato ya moto basala musala na bango na kimia en attendant gouverneur soki bapesi baedi provincial tokoyeba lolenge nini ya koyebisa bino bokanga lelo olobi général ayoki ngai ma ayebisaki biso ke sens unique bosala te komema plus de 2 personnes na mukongo na sima moto bosala pe te biso pe tondimaki iyo na ville na commerce pakota te mokonzi Prodimpex atekaka moto koleka commerce Boxer également ba maison nyonso ya moto soki outi kosomba moto bakangi yo soki ko outi kosomba moto bakangi yo eloko wana pe lisusu mwa miso efungwama po ekomaka shida ya bandeko po dérapage ezangaka te ata na ngambo na biso bato ya moto bazali atako na ngambo na bino mikonzi bazali pe otalela biso likambo wana likambo etali casque moto concepteur na yango asala na accessoire casque mais na ville na yo mokonzi moto ezotekama kuna casque etekami na Kingasani basuijan indien na chinois bazotekela biso ba moto na lolenge na bango est-ce que biso tozana liloba ya koyebisa yo te pe oyoki biso po yebisa bango ke po teka moto na ville ya Kinshasa il faut ezala na ba accessoire nyo soko ke pa ya Prodimpex okokuta ba moto oyo bino mikonzi bosombaka na ba société minene mais biso lokola tosombaka mwa moto ya durée de vie de 6 mois casque epai casque yango okoki kotuna prix ezali 3 fois prix ya malamu bakoki kotekela yo mais casque yango qualité po koya ko bebana na bawe wa pamba mokonzi okobe bokanga bango babe wa pe balobi mokonzi pe mabe awa tango tozalaki boye qualité ya casque ata yo moko soki bapesi yo yango mokonzi ata na mwa malili oyo ovandaka oyo
okolongola yango. Casque ya mabe. Alors, yango tosengi na yo, ba mesure opesi biso toyoki. Tokosalela yango na bosolo nyonso pozwa soni te. Mais oyo kakabiso ezala pe mo mesano ya koyambaka bawewa po tokopesaka yo ba information ya ebele. Totikeli bandeko mosusu. Merci. J'ai suivi, enfin, Nandi Malobanao avec beaucoup d'intérêt. En ce qui concerne la taxe sur le Sarabino, vous allez voir avec les ministres, dans le cadre de l'association Nabino, vous allez construire, enfin, beaucoup décider. Hein? Il y a beaucoup décider, mais à quoi associer Bino dans la décision en a. Il y a quoi uniformiser la taxe. Nous sommes ils ont été que ce commune a barombu bazan taxe bango commune non la taxe union se fait uniforme. OK? En ce qui concerne la tracasserie, motomoko à gros dima à vivre la carte à tracasserie. OK? Ça vous perd beaucoup de temps et puis ça va moi kanda on est coupé sur maladie comment ndenge belé ba AVC comment ou nzena kati ya sawa. Il faut éviter mutoa azala kacha musana ye azalaka mutema likolo azala kanda mais ndenge biso gouvernement ya Kinshasa to ba mesure ya encadrement pour na bino moko pe sengeli boto sa mibeko pour biso banso tozala nzela moko liloba moko pe total ndenge nini ya kotombola Boka Nabiso Kinshasa. Ok, merci. Moto Yamine Azapi. Merci, son excellence, pour nous repasser Biso Malouba. Avant tout, nous avons nous assemblée une minute de silence. Nous avons Oyo, camarade Guy Bambou, Oya Koufaki, Obabetaki Masasi. Totalement une minute de silence, s'il vous plaît. Batanamo, donc, au télémisibiso, totalement rare, Ezali Kamwaliwa, bon, Biso peut tellement. Ok, merci. Mais au foot amende. Merci, mon conseiller, merci. Ok, merci. Oui, deuxièmement, Tozali pour saluer la justice militaire. Na ba mesure na ba condamnation ba condamnaki policier Oyo Kalamba, si je ne me trompe pas, le criminel policier na peine capitale. To saluer vraiment na 100 000 dollars d'amende. Tozali ko saluer to lingi justice a bongo ezala po epesa pe mate na ba policier mususu Oyo bazali ko sala ba bavire. Merci beaucoup. Ben, nous profitons de cette occasion pour saluer l'initiative ya Kin Bopeto. Vraiment, Toza Simanayo, la namo déjà bandaki yango na IPEN, na base il y a des photos à haute pour la Xayon Dengi na moi chaque samedi salon ya Kin Bopeto. Peto zali ko senga ba structure mususu pe balanda lokolo. Nazali na question moko parce que ba prédécesseur nanga déjà basi balobi. Tozana ebele a olobate mais nazana question moko nazali ko tuna bino bakonzi. Na banzi à un certain temps to monaki na sens unique oya pongabi. Bato moko bakanga ba moto sans tenue. Bazali ko futisa ba mande na ebité. Question zali banani. Pe ya mibale nazali ko tuna. Mbongo oyo ba futisi biso place wana ba 40 000 na ba 20 000 francs ekenda wapi tokani wana nde question ngana nango ya kotuna yango wana. Merci beaucoup son excellence. Non pesa moto anamo ba futisi bino mbongo pona comme nini. Oui, il y a un certain temps na sens unique oya pongabi tomoni bato en tenue civile bazali ko kanga ba moto
bazani. PC, je ne sais pas ceux qui bazali battre en air. C'est pour nous tous bino etant que ba konziambo ka peut-être boza boyebi. De to lingi biso to yeba. Bazala ke banai pembongo oyo babandai ko futisa wana ekenda wapi. Mais batango nga na éviter peut-être que général et la police. Merci beaucoup. A koyeba mais et l'eau qu'on a roloba na ko reprendre ce moment maloba parce que tolobi ba comme belé mais bambe ba ya sens unique tolobeli yangote. Ba motard rebellé ba wewa baza ko utiliser sens unique, c'est pas bon. Sens unique c'est interdit pour nanini. C'est interdit parce que moto babit tout ko ezako ya na sens inverse et puis que aza ko kende aza na sens unique. À mon motard zo ya accident ba motard na ba voiture et ça la marabikolo ebele pikolo nyonso. Namboka lokola France par jour il y a au moins 200 motards bakufaka parce qu'on a pas motards basé belé ko le caption avec ça au moins 200 ba ça accident pe bakufaka par jour bakufaka ebele moins donc pour ko éviter to ya mortalité il y a ba motards il y a ba wewa et kende likolo il faut bango pe bayeba ko respecter ba sens unique ko ta na sens unique. Ok? Merci alors. Mais pour tout le ministre, hein, peut-être général à répondre, Bino. Tu as un élément sur ça? Ouais. Merci pour la parole. Posez la générale à Korolo Bamomke. Je crois que à Tozali, moni exchange gouverneur a sali réunion était ezali pe théâtre était. Il faut voir que l'État zali. Nul n'a de la loi. Yo commettre infraction. Bakangi au fouti amende. Au lieu de quittance, on a colobé que mon est d'accord. Mais on est où là? Dans quel pays? Nambokani même en France démocratie ezali makasi. Vous savez comment on est? Bino bo sama c'est qui? Au code de sens contraire. Vous voyez que service est allé. Service peut être commis. Tant que vous foutu amende, pour nous conseiller à quitter ces places. Si mango a tout bongo wa na futaka ekenda ki wapi. Je crois que nous devons quand même être sérieux. Makamubo salawana, vous voyez que nenge exchange gouverneur lobby. Eza malamuté pour namboka. Bozo inisa bokonzi mboka bino na comportement bozo bozo ça. Oh le kilelo. To bino ya kalate lelo. Na seli kikuna. Wewe wazo leka atuti mama moko saka na ne. Ba pemba bimi bakangi moto. Na wewe. Mais ba motard baye bakangi zela. Mais pour ça banani bino. Vous croyez être qui? Bino boza banani. Boza banani. Mais boye baké mutu ko za likola mbeko zate. Ah boza na ba veste boza ti malamu. Un leader ezaka veste. Un leader ezali mutu ayebi se bato bayoki makamona ye. Nde wana leader. Nde wana président. Président za la sala hote. Président quitte la terre bato bayokela yo. Oyo lobi bayoki. Voilà le président. Kende na bare na ba parking. L'association n'a pas trouvé que A et A, B et B. Mais vous avez la chance. Mboka mubimba. Yo kika la commerce. On somi moto na yo. On continue na balabala. On sa taxi. On a la permis. On a la identification. On a la plaque. On a la... Tu n'as rien. Dans quel pays? Namboka ni. C'est que nous sommes criminels. Nous sommes somi moto. On continue na balabala. Donc il y a un problème. Tokulukayo wapi. Nous avons un magicien. Je crois que Bino, vous avez un leader. Et Sengeli vraiment bon ça la macasse. Parce que toujours qu'il déplace ma belle. Bino vous avez mon déplace au Québec. Bino vous avez un elengi, ngai wewa. Eh bon? Vous avez l'école mbeko. Babi casque c'est pour la protection na yo, pour la bombe na yo. Parce que tant qu'on quoi, mutu de que dans liboso. Est-ce que vous avez mis casque au consomme l'année gouverneur, au consomme l'angai?
eza yo moko conducteur pour la vie na yo. Tu vas te sacrifier ta vie à cause de combien? Je crois que quand même, vous savez pas que vous savez, dans mon territoire, vous savez, la population en a marre. Ce que vous éviter. Population est les bibino. Population est les bibino. Tokana. Et c'est ce qui a changé. Tout à fait, c'est tout. Et ça, les Cambouezali, encore se rendre justice à Zate. So les Cambouezali, pas police. Pas tout tuer ou koufi. Police a aucun motoana, ce cas d'assurance, tokotala, famille motoana, a dédommagé. Mais nous voyons tomber bis. Batouana, ba innocent, ba tina bangolufu. Ba na problème ni na makamwana. Makamwana est qui na ba réseaux sociaux. Est-ce que ça madame? Si accès c'est mi botika police ça la mosala, ba ko kan motoana, ba mena police. Si mango motoana ko dédommagé, moto ko fait des accidents. Accident c'est ko bakana kangote. Eza likama et commis. Parce que ouais moko batutie ba ouais nyoso baye. Mais police a kotika binote que non, bokomi ko ça la loi. Non. Jamais. Il faut voir que l'état azali. Ce que l'état peut expliquer to petit que gouverner à large to lobby commerce botambola. Mode des arts botambola. Mais bino bolinga boulevard. Boulevard ba peut expliquer besoin au kate. Ba kanga ba kokoloka ba politicien, ba député. Député ko sani. Akosani. Asa likola mbeko député ke de kuna assemblée. Asia sali ba lo boni. Et c'est que police a kotika te. Biso to na ma instruction au gouverneur. So gouverneur lobby a bokotambola te, bokotambola. So gouverneur lobby ke Kinshasa sa moto, a bokotambola te. Bomi ko sa te. So ga lobby ka lelo moto ko tambola te, e ko tambola te. Boye ba ke nul n'est au-dessus de la loi. Boko nargué l'état te. So bo nargué l'état. Sikoyo, toza wapi. Esengeli bino bandeko na biso boteya. Atona bino. Boye bisa bango. Mais boza kutuna na bisa kibino ke police ko kanga moto te soki ko sens contraire. À moins que sens contraire ou bien transporter plus de 2 personnes. Parce que kutuna mutu permis za la kate. Yo kutuna permis ni. Na bisa ko na maté à chaque fois. Que au police ça ata moibi. Infraction sens contraire. Infraction une balai plus de 2 personnes. Ou bien à salir accident parce que le constat. Et ça une largesse. Et ça faveur mon. Je crois que Sengeli Kosali ça a bonne volonté. Le gouverneur Azali, Moutamana, moi, je suis venu au Kabana, pour profiter de ma camoana, pour la commerce de la Kimia, tout en respectant la loi. Merci beaucoup. Ok, je pense que tous va Mutasuka. Ok. Tous va Mutasuka Loba. Kuna. Ouais, merci pour la parole. Kuna Nasuka, Ada Kravata costume, voilà. Merci beaucoup pour la parole, monsieur le gouverneur. Biso Batomoto, Nazo Lobaboy, Yaliboso, la PC merci pour la réunion Oyo et la Kissi collaboration entre mon conseiller Biso de la ville numéro 1 à Kebiso considération Motokutana. Nasana Makami Balakoloba, Yaliboso, est-ce qu'il n'y a pas moyen? Parce que Moto, Kalawan et Zakondre, moi, Ndengewana. Mais Moto, ils ont nourrir plus de 100 foyers dans Kinshasa. Donc, chômage, moto et pour ça le pays qui s'en mandam. Merci. Alors, on a profité pour dire que est-ce qu'il n'y a pas moyen pour toutes les mesures d'accompagnement que l'État, yomo consinabiso de la ville numéro 1, au tient le biso subvention. Et le quoi mi balé, est-ce qu'il n'y a pas moyen? Est-ce que Toyo Kana? Et le quoi mi balé? Qui ne peut pas être Toyambiango? Mokonzi, chef de l'État,
à patronner, Yomoko lancer ou assister, ou soutenir Bisso. Mais est-ce qu'il n'y a pas moyen avec vous et nous, avec la moto, on passe partout et à tout moment, toute collaboration pour que Kin Bopeto et ça la moto, topo na mukolo moko, to sokoli ki jasa mobimba, to longoli salite les bandes. Merci beaucoup. Ok, ndeko wewa, ndeko motard, au lobby et le moi bien. Il faut tout ça la journée opération Ma mission TV, le miroir du monde.